Comprendre? Si on a fait impoli, na comment faire impoli. Vous comprenez? Na comment maman na poli na supporter souté, maman na impoli. Donc nzambe ya ba impoli na nzamba kitisa attaque impoli, on a sûreté rezanga. Représentable impoli tout le monde. Ezanga nzamba kitisa binondo na moni na sali batutu mais na osanga mutu moko. Mutongo sa kenda déjà na se. Mutongo nani? Wa la bekela mu ya nzamba sala, azo défendre ba femme violée, azo défendre mboka, azo défendre ma bela, azo bundela peuple. Donc tout le monde siko que faux. Yé, azala da nani ngwan, c'est les ina kitili ngangu ya brr. Ba quelle mère yé, ba sondo ngwako yé. Et ça, on vote tout le monde. Il y a un billet qu'on attend à sauter. On va publier Moutakala Boye. Il y a Moutou Boye. On va publier Moutakala Papi Mboma. Na otala on dit bon ça tout temps bimeto on otala Moutakala ngoyande. Mais si quoi comment tu on va publier Moutakala maman nani c'est journaliste mo ba Moutakala on va publier ngo belé. Ba Moutakala ngo mona pe ya bien te musu ya zei musu etengama musu vous comprenez? Monsieur Tengama, monsieur on est des motos gizi, monsieur on est des jekés, on est bon, vous comprenez? Mais t'as quand on a sorte de belé, on est moi bien te, ngape ngana fingite, ngape mutaka na reko na forme na, ya papi quel fait la forme na. Ba mi takala na bi tangu sikoyo. Comprendre quelque chose par là, tu vois? Tu vois, je parle bien, très bien français, puis couramment. Voilà. Voilà, moi je rigole, il y a des artistes connards qui n'arrivent même pas à parler français comme ça. Putain, laisse tomber mon frère. Laisse tomber tonton, voilà là. Mais pourquoi tu rigoles mon frère? Rigole pas. Ah mais non, moi, c'est moi je t'ai ramené de haut. Mais putain, mon frère, j'habite en Europe. Ça va pas, non? Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku. Lisusu Banaki, Bana Braza, pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku, na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali côté Kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai Matuni, Galalo Bansa Mutema. Yoko koma place aux andenge nini. Yeah! Tolonga! Kolongwa place Lazare. Fiomo la presse. To passo la tela. Talangai, Muninga. Mama Mukie, Menafanika Wana. 20 sur 20. Olingi Oliambisi, ba fruit, Natalo Moke. Kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Mon frère Papi Ken. Oui, que ma soume comme ebele na mokilo yo. Ah mon frère Jeff Fongue,
tokoma kovivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre songili susu, Sodome et Gomorre songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Atoba koma koboma na lokola banyama. Sodome et Gomorre songili susu, Sodome et Gomorre songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Atoba koma kosasa na lokola banyama. Basi bakoma kopima na basi, mibali bakoma kopima na mibali. Bato bakoma kopima na banyama. Tala ndenge moto akungisi mayele. Règlement des comptes comme na réseaux sociaux. Respect la communauté ça la calé sous souté. Yango biso te no sakabato ya boye. Quelle grâce. Oh Nzambe. Yesu merci. Akoya lokola moyibi. Moto akuye bate. Soki akutia na masu moko tikala e. Erango yo tika mabela na Yesu Oh Nzambe. Rambega ile. Akoya lokola moyibi. Eba yo kosutuka. Soki akutia na masu moko tikala e. Erango yo tika mabela na Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bama bene konangai. Sodome et Gomorre songili susu, Sodome et Gomorre songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama. Mbote na bino partout, bolanda kabiso na tolobe la vie officielle. Encore une fois, le lotoza na Selezino mec d'ici. Tout na Selezino parce que Makamba Woloba Ezali, le préfet de discipline. Monsieur Batou nanga wabi mais prenez amba Selezino, si on a yamba yo. Yo sanga siwo donc inatra Selezino yamba yo. Pour banda yonga lelo. Pour ce job on va abale l'émission lelo Zoba. Alors, Washington, merci Nayo, Jerimo Mana Canada, Eric Shimanoka, Pilosa Agostino, Elise Moranga, la personne Mbote Bena Bouleo, Mbote aussi, merci pour la première dame, Mani Mama, Mireille Matondo, Nazomo Nalisusu, IP Diego Kao de London, tout bétano Katina Selezino. Monsieur Serge, bonjour Monsieur Serge. Ouais, Monsieur Gen, Monsieur Papi. Nga banga ninga penate babanga Monsieur Serge. Wabera Monsieur Selezino. Monsieur Selezino. Pour nga na wela mingi valeur ya koko nanga mwasi o abota papa na ngai. Pour na ndinga babenga ngoni babenga ngo na ndinga ya bakindoi donc nga kindoi ya mobali na ye. Mobali ne donc père abota père na ngai. Ouais. Comme on a dit Diamalembe. Okobenga no beka Monsieur Diamalembe. Diamalembe za Monsieur Diamus. Aki grand nga anchorte. Webana spiritualité bato ba non chor. Do wari nga zo enchor azu enchor so po ngo zo muta spiritualité
La spiritualité, on a bien féticheur, yo kaka. Comprendre? Mais aza koko nanga den ma botanga papa nanga yo abotanga. Donc jamais nga na négliger. Donc article là toujours koko nanga bango ba pesa nga matondo mingi. On mona nga na la papi gen. So bateau soko zo s'attaquer nanga yi. Ozo kanela nga po so sa ni wano loba kombo nanga ka vagela nengwana sans permission, sans raison, sans rien. Yebango kombono nakuzoka. Oyebi nakuzoka la kisini. Oko kufa. Donc mutuno so yebi asa sezino mabe. Akoksa 50 ate. Oh, na yebi siwa. Betana montana no ba makamususu ko. Bato belesi ba réalisango. Moni, eza ba prophétie. Non mais yoko semble te que non. Lo sambo nzambe, lo sambo ya moto mabe et pesa nzambe nkanda. Comprendre pour miso to ba na nzambe. Si. Neti ngala mwana nzambe na mimona na mwana nzambe na ndeni. Na yaka ko loba na télévision te pone sengo. Na yaka ko loba papa pi gente na to lobela vie, pour na to lobela distraction. Tu vois on est au lobela vie. Si. Comprendre? Ya so tali penda bien. Na ba synonyme ba synonyme na ba benga ngoni ba noctangramme o ezana ba noctangramme o ezana o papi gena utilisaka ozo comprendre eza ba noctangramme eza neti tozo lobela vie tozo lobela distraction te to lobela ma sécurité donc biso bato to lobela ma sécurité to lobela pe distraction te to lobela vie donc toza baninga na bino to zalaka baninga na bino te jamais to sera comprendre ça to keli si donc so baninga na bino te baninga na bino fo bazala bato ba distraction na baninga na bino fo bazala bato ba noctangramme na bino ya mabe o ba slogan o bo mesala ko pesa na mokili toujours yango baby sabato toujours donc mundela bi toujours bino ko toujours donc c'est-à-dire bato moko boye bazoya il fallait ba conscientiser bato bazape bape na manière bape na moi nguya wana conscientiser bato mais tellement bato nyama de l'homme animal. Ce sont des gens, ce sont des bêtes. Ce sont des gens. Ce sont des gens bêtes. Donc, tellement tu es un homme animal, donc tu peux raisonner que comme un animal, voilà. Comme des animaux. Voilà. Donc voilà, animal, écoute, animaux, lélo, na moi lélo, tu comprendre que animal, na animaux. Bon, animal, caca. Bon, ça, animal, singulier, les animaux, c'est pluriel. Vous comprenez? Parce que nous, on a été célébrés de l'école. Vous comprenez? Pour battre les îles, on a zobatala français, mais yom dobe on zobatala français. Qu'est-ce que tu attends pour venir s'exprimer avec Papi Gen? Tu as un peu français na yango. Mais biso toujours moi courage yo. Français no kana sima clavier. Français no kana sima clavier zo comme moi na ba faute type. Moi na ba faute type. Ba faute d'orthographe. Faute d'orthographe il y a grave quand de faute wana soki mais c'est latin. Français de français. Vous comprenez? Docteur Honoris Causa, ils auront trop le temps. Il y a corrigé ma faute d'orthographe. Donc, si les animaux, par les animaux, comment raisonner que mieux que biso ba humain. Pour animaux entre bango, bagoko ma PDT. Bon, ce qui est pour la terre, mais bagoko ma homosexualité. Comprendre? Bagoko ma lesbienneté. Comprendre? Donc, animal entre animaux, babi marakaka, moi si, na femelle na mâle. Bakosangisa nzoto baboti mwana so femelle to mâle mais etanga na naturalité ya nzambe esalama ndenge wana donc biso jamais nyama mobali abimana nyama ya mwasi e na nyama ya mobali so moni kutayo landa tatali ata yango takena ye so bongo ba mamboate bino mboli bino na mayele est-ce que bongo na ba mamboate o comprendre donc siko bino sikoyo e comment on kumanima tibulu diu. Allez, bébé, mais
organe organe ya nzoto oyo na ba makambo nzamba sala na nzoto mobali po esalaka mwasi zembe ebotisa mwasi a développera partie ya mobali mais siko yo muninga no mobali azopesa yango susu eza na place na kati ya nzoto no vraiment ekenda kova na place mo boko kufa boko sila ozona bana boko sila mama ndeko nanga papi gen ngelekelanga oyebi ngai kota toza okola makambo ebanda kala ya papi gen makambo ebanda kala bandeko na ngai bakongole bose souvenir suta tona okola na bakisasa oyo akola na kisasa ata peti na bavillage ta mosu ezalaka ozoba pa biso kote na so tokola tokebi na vie na biso mwa quartier vie wana ase comportaka neti mwana mwasi atambela mwana boza pa na idée te mais nga en tant que Yakuza, en tant qu'un grand esprit, non, comprendre, vieux, mais comprendre, mais n'est pas un peu comprendre. Et puis, John, on va aller, on va John, catholique, pour ça, total, l'église catholique de maman Magambouana na Congo, na été son alon na Kosi. Bango makamona ba Congo parce que au moins bato belé ba kolo ba ki ba kisitu ba dani ba servant ba noirité comprendre ya ona pe ba terme ngo eketi na ba cité o retourna fille mondeni mona fille mo bango na ba lingana trop o tu me o Karine nga noirité na ngai noirité na yo anuarita yemo nengampeta anuarita aki nane aki masse nengampeta nengampeta anuarita mazo pas donc to yebi ba histoire donc makambone banana ngokala mais le pene ko bima pene na mpoisa au moins pena un homme musclé bien formé et tout directeur à société banini mais azape na mwasi na ndako pona camouflage mascarade mais baniataka ko manima au moins chef d'entreprise, chef d'orchestre, chef de mais quand c'est ça, c'est secte. Ça va occultisme, c'est secte, c'est biloko wana. So na zolo ba biloko boyelelo, exactement lo ba on a zo pesa ka exemple. Je n'ai rien, mutu na mutu na volonté na ça makam na ndenga lingi. Mutu na choix na. Mais biso zo kamu sa biso attaque toi ba ekela mo nzambe. Ba humain, tout ça ba comment? Toi ba créature ya nzambe. Vous comprenez? Dieu nous a créés pour suivre, c'est logique. Dieu nous a créés pour se multiplier entre hommes et femmes. Pour les Andengona, oh, maintenant bien, pour biloko nzamba sa mukine na biloko mibale. Asali lumière, ténèbres. Nzamba sali zamba na ville. Vous comprenez? Nzamba sali likolo na se. Nzamba sali mupepe na nini mupepe kana nini? Na moi na sanza na sanza na moi ozomba nzamba sali biloko ebele ozomba nzamba sali mabe na malamu donc siko biso to na mobali ozomba donc siko biso bata mokili siko toye et puis asalaka de ka mwasi mobali na pa banyama pe ka mwasi mobali mais siko biso to leki banyama ata pa bangungi aswaka yo ya mwasi zali ya mobali baza adama nyoka nsande mais bandeko mayomono kote sikoyo satana bite po satana ndeka za wana azaki brado ya nzambe tango satana ki brado ya nzambe neto yoka na ba bible ndenge pe histoire ya mokili ezali satana ndeka ki nani brado ya nzambe ayoka ka nzambe likunya yango na nzambe na bolamu na ye azaka nango abina koboma yo te na bengani yo tango abengana ye ndenge kene na kuona ye satana alingi bul abandi sikoyo kotelemela biso kokosa biso bato ekela mo nzamba ta po yebe nzambe mtasala ye comprendre parce que biso toza esprit faible ano kosa biso na esprit faible esprit moko boy supérieur ta supérieur nzambe abano kosa biso esprit moko boy po ya vana nzambe voilà ça abano kosa biso ta abano kosa biso papi gen ezake satana bige no ngana opesa yo mona pesi yo bomengo ono mwa ba masa mso bazolia nie mso ba kumba pede comprendre ba masa mso mona moyen te do ba osaka bilo mona masa mo jipa daja kenda classe te lokote ya ki jalousie te ne bango ba benga ngo ki jaloux mais to ko bunda ka to biso to lobela ka nzambe nga se ezino so bo yoka ni place mo va bo vandi 5 o to kata e pota nde ba kata ke soki nani bo na bo nde bozo kanisa ye bango ko
okokutana na barrage okokutana pase na ya nzambe yana ebisi bango na nguya nzambe na ekelamu na esprit nzambe akitelanga mpona bundela bakelamu ne oyo asala na mokili yo ntango ozoya oyo akonte ode akota satan ye bango kokutana mpo satan apesaka esimba kundeni satan apesaka satan akopesa yo soki apesi yo akomosenga yebisa ngai nzambe apesa ye papi gene tolobela vie chaîne na ye tolobela vie nzambe apesa ngai chaîne na ngai Congo mondial cdz mec d'ici.tv nzambe apesa ngai métier na maboko apesa ngai badiplôme nzambe apesa ngai monoko ya koganga apesa ngai bamessage napesa na mokili ali yo sikoyo biso ko toana rana toana graine na rana toana moni yesu jésus peta bana oteya sango malamu na mokili bato bana ondima na bango yete babaka ya kutu no kulusu jésus pa mfumu kimbango mvuluzi ateyi liloba malamu bato so bazobenge nganga ozoba lelo bato beba kombo na kombo na yesu na kombo mvuluzi kimbango comprendre bamama kipa vita bamama nzinga comprendre bakoko mangongele bavakala mambala baya na sango malamu na mokili o bandima bango te ebonga sele zero bondima ngai so bondimi andiminga yango na siko sujet pene yaki wana te sujet o tozolobela lelo eza si wana tolobi yango mpona makambo mabe nyonso to bapoliticien nde bazoniokola pepe lelo tomoni ke guerre ekomi na porte ya Kisasa na Menkao comprendre toloba makambo banda kala yango nga nalingi ke guerre fe kota tira Kisasa penda lokola bato Kisasa na bofingaka bato tozowela mpona bino bobonga bozofinga na bino bato guerre ekota na Kisasa comme ça bocomprendre mpo ani peuple angolais lelo akoma na valeur guerre ntango ekota ya makasi barwande batata bino mpe masiete nde bongo na pasi ya bato bamonaka na Beni na Bukavu na Goma kuna na Butembo Ruchuru Walikale Minembwe pasi bamonaka bomonango mpo bino okatisa Kisasa nde Congo comprendre bomona ngona loba bolinga muziki kolia komela masanga o musique kobeta la poto c'est pas ça l'essentiel guerre comme na Menkao o bozomona no ba o conflit ya bayaka na ba teke ya lokuta conflit wana ezali ya banani conflit wana ezali ya ba M23 na badil na bango basignaki ya gouvernement de l'occupation ya nomination en tout cas place wana guerre fait kota na kati fuba boma penda ba no boma na Kisasa guerre côté penda bato mona ba victime place bomona pa moto to akoma combattant aux conscience. Voilà, alors c'est les ino mutumo bina na tuna yo tozo na sujet na biso lelo to sola mutumo bina na tuna yo lobi ki yo zali yo bina nzamba tinda yo penza po de sali nzamba pesa mafinga de yo confirmer nzamba bina pesa mafinga o misala mnono bon na bana no avant na confirmer bango moi na mutu atuni yo so nzamba mtapesa mafinga ba oye bango lelo parce que nzambe aza nzambe basangana na ete nzambe oyo atata na biso mo nzambe asali biso azali kwa papa na biso po nzambe yala kwa papa na no papi geni ngapa na ye na finga papa na bino na ye pa na bino na contre ba loi ya papa na bino pesa na ndako na ye bino pe bozawana na finga papa na bino ale yo papi geni ko ngi munoko ofingi no ngate na finga yo donc c'est-à-dire ça se voit Jésus kutu ayaki mbuluti kimbango ayaki apesa no malabu mais boyebisi bango ke mbuluti kimbango za teti foto tumbaye foto kotsela na tono ya acide mbuluti kimbango lelo bakoma kondima ye donc mutu être humain o nzamba sali a raisonnera toujours na retard ozo comprendre donc ngai nalanda banzela ba Jésus batunaka ye yo pena yo mwana nzamba abi olobi yango aloba demo abi olobi yango ozomana afingi te mais pas banuso afinga pas ba congolais afinga ki mutu wana mabe il faut alo bazongisa ki réponse bino esengeli mais yo afinga ki mabe comprendre po ya lobi ke yo za mona nzambe ya bi olobi yango comprendre ya papi geni yo ta na tuno yo ne papi geni o ezanga ko olobi yango ngai ba lo besoin poli comprendre diko ngai efeba benganga impoli na koma bena siko impoli. Vous comprenez? Na koma na mama na poli na supportation te mama na impoli. Donc nzambe ya ba impoli na o nzamba kitisa attaque impoli na sûreté rezanga. Représentable impoli tout le monde. Ezanga nzamba kitisa binondo na moni na sali batutu mena osanga mutu moko. Mutongo sa kenda déjà na se. Mutongo nani? Wa wela bekelamu ya nzamba sala azo défendre ba femme violée azo défendre mboka azo défendre mabela azo bundela peuple donc to moni siko ke fo ye azala da nani ngwana c'est les ino akitini ngangu ya brr
quelle mère yé ba sondo ngwako yé ba fodi ngwako yé ba tufi na yo yé comprendre nga biloko na zo na kwa enseigner ngo lelo na école mo na fungula école la mafinga ya solo na ko fungula école la mafinga na biso déjà pour la défense et puis biso école mafinga ça bien ils légitime défense ils légitime de défense parce que nga na grosseur te naza mutu te fona ke simba na landa ba na ke boma mutu na mundu ki bela che mutu mbeli bela zoxi mutu te kaka nde yo lobi na to suka ga verbalement biso suka verbalement on peut canter ce PC l'équipe ngai soki yo tiko comprendre bena ke na saki mabe pa moto yo en tout cas leki na mais ngaso mutu asali nga mabe ke makila na ngetangaki makila na nga nini yeba yango verbalement pe elandaka pour malobeza pouvoir donc soko salinga mabe ochanga eloko bundisinga ozokisinga yebango to utaro okufa avanga na kufa yo okufa ozomba ngala mayele na mayele ko kufa donc yanga to solo bake mutu atuna ko question wana yebango ngako na ministre te na ministre te nazali président délégué général ya mafinga na Saint-Esprit na molimo mo centre o nzambe yemo kitilanga bizo mafinga zo yango zo charge nango ya na zo charge ma so na zo expliquer ba mutu ako kata zo comprendre te na tigaka mais so mutu côté na kara nzambe anga koma contre loi ya nzambe afingi atindilanga na mission na ye ale wala siko nzambe ayebisanga no faut qu'elle meure. Ah bon? Ah, na bétini puis na mbembe. Ba quelle mère, ba gigal. Vous comprenez? Mais na sala ngo te pona za la mal poli. Et ça na kanda. So limi o lingno makamunga la papi gen tozoro bate. Oza libre bimana yo. Zape na yo. So ko ngo finga ndebo finga ba commentaire. Finga na yo. Est-ce ba mega ngo to ba mi sapengo comme chaque jour ya biso. Ta o yo permettre pas finga biso. Et quand les camions sont ça, sont ratés les camions, est-ce que talibiso? Vous comprenez? Et talibiso te. Donc, il y a un fait bon que ngai nazali Saint-Esprit Nzambe nalanda ba lokolo ba vienanga ba kokobar na ba Jésus, ba kokobar na ba mvurusi kimbango. Bango ba banda ko finga te. Comprendre? Babano zong sa ba réponse mais ce que biso faut développer on Android et comment lelo faut faire évoluer pe ba réponse wana et comme apena ki to ke ne musika te po bango ba beti Jésus mbata pas Jésus bibeta le ce soir ba gira ba programme ba proverbe ba pardon ba parabole mais biso ce que le Android et colipé évolution vitesse Android biso peut comme ça on a vitesse ngoma ya mama na et sinon c'est le sinon quand même tu m'as la personne beauté on a personne beauté na linga été alinga été te muninga te na linga été na kama ko tout temps avec malade bongo il fallait na benga tata na benga tata muto aza contre satana kosi siko azonga na ebité so azo sa ramami joie faut ba joie te na ko sambela ngana ko sambela pona muto mabete lo sambo ya muto mabe et pesa nzambe kanda ya za muto mabe. Alors c'est toleki na biso est-ce que eza lisum est-ce que eza problème moi si ya bengi sa mobile na poto décortication on a papigen question no tuninga c'est une question pertinente. Hein? C'est une question vraiment à décortiquer jusqu'au fond, même à 100%. Ouais. Bon, ezali mabe yako mwasi abengi sa mobali na poto parce que na loi ya nzambe na ndenge nzamba sala mokili na ye biso mibali il faut to sala pona mwana mwasa sala libota mwana mwasa botaka azana rôle na asalaka awa na mokili et puis na ndenge ya naturalité nzamba sala mwasi te mutako ko salela mobali likambu po mobali akoma molongani na ye yango bomonaka moi mobali mutakoma lettre pas ya famille ya mwasi pona baya ko se présenter ngala lingi mwana na bino ngala lingi bo ngape na salango yo salango na salango te na mokili bana ba PD kutu mususu ba homosexuel pardon bo skizenga pona nena zo ba PD parce que mutu na mutu na choix na yesa na mokili mais biso to na choix nzambe to contre bango vous comprendre donc sikoyo salama que non mobali mutu pour se présenter na famille ya mwasi et bongo mwasi azui valeur yango ba lobaka valeur à mwasi c'est makuela vous comprendre donc sikoyo ndenge to yebi na ntango akala nde to fana ba kisato to mona ka ser mwana kuna ser bébé ba bengi sena mobali na ye na mikili
donc maximum soki eza majorité ya basere tokoni na bango na baquartier toyoka nanu te ke garçon moko azalaka kuna mwasi na ye abengisi ye na mikili biloko wana ekoyaka mikolo mpo na nini satana amemi bino na bareseau sociaux boandi kotala bamaboke boandi kotala bafilme ya porno boandi kolakisa na bamitakala ozokompa nde tozokenda donc sikoyo boandi kolakisa na babiloko moko omona mpe ta mosu eza mpe naturel te bamitakala oyo tomoni ta mosu mpe na ndenge ya baoccultiste ta mosu mpe eza bazoloka biso eza bamvutumba oyo bamvuta yango babiloko natala yango su te oyo bapiblie mutakala boye ya mutu boye oyo bapiblie mutakala ya papi mboma na otala ngo liboso totango ebima otala mutakala ngo ya ndeni pe mais sikoyo comment o bapiblie mutakala ya mama oyo nani so journaliste mo bamitakala bapiblie yango ebele bamitakala ngo mpe mona mpe ya bien te mosusu ya zei mosusu etengama mosusu Vous comprenez? Monsieur Tengama, monsieur Neti Moto Gizi, monsieur Neti Jeke, on a boire, vous comprenez? Mitaka na ngana sorte beri bandere mo ya bien te. Ngape ngana fingite, ngape mutaka na ko na forme na. Ya papi gel na forme na. Ba mitaka la na bi tangu sikoyo. Sambela nga. Satan a tiré bino donc Satan a côté na wana atini bino réseaux sociaux a même bino Android vitesse Android binusi ba évolution ya mitakala comprendre et bien et si sikoyo na réalité nzambe ya sala mais la plupart entre bato ba occultiste bato ba sala Satan pour ba mitakala wana makamwa to ba bengisa mibanda kisasa vous comprenez makamwa no surtout et elle ba défier ba loi ya nzambe ndio ba défier ba loi ya nzambe siko so talo makamwa no la majorité biso to lo bilasiko ndoko tuninga question que basi est-ce que ça normal moi ça que ça na poto alors siko biso la majorité to contre basi belé pe basala ba ngote basi belé o ba yoka ba conseil ba yoka mateya o biso to lo ba basala ngote comprendre pour eza na nga ate que so bengisi mobali na poto ndo gagner vie na ye o gagner confiance na o gagner âme na ye ndakomi ayo libela pour mobali so linga basi 100 selon yemo ba selon polygamie na ye comprendre tout le monde n'a pas ba mali ba polygame eza ba polygame vous comprenez to lo la malité mais to lo la biso communauté na so ba congolais parce que toi na ba zoba donc nga ko milongola parce que na ngona mutu mo lobi ngai mo pe na congolais na zo mitana ka ngana milongola nga mitana ngana congolais zoba te nga una zairwa pour ba zairwa to akina mo valeur juste le sata la personne bote belé juste le sata ndeni okenda awona ndeko na nga les gars zairwa ozo comprendre mon frère ndeto zaboye na ndemo ya bien na propre ezanini ezali problème ya Satan moni Satan Satan koti penati na mikuwa ya no ba ndeko akomolia ndeko ozo pas et banana ngo kala ba biloko ngo mais siko ekompena ya vis-à-vis au moins pas mvuté pe bato musupe eza manka mibali na poto to zanini ya to so loba eza manka mibali na poto te ezali satanisme parce que so tali moi si on a par exemple abengisi mobali na poto mais na quartier avandaka azab te na to ba na poto wana eza mibali muso amona bango pe ayibi bango mibali na basala ba échafaudage ba bimaka tongo bazongo ba pe ba célibataire aya pe yemo ko donc aza pe na sens ya responsabilité vous comprenez aza pe père responsable et eza ngaka za na mwasi moko po bakumbela makambo très bien mais ye mwasi on a préféré que abengisa ne mobali na kisasa et puis mobali na kisasa parce que papi ganda to ba bo etikala si normal te batona ya kisasa pona pasi na occupation mboka bakanga batutu bakoma kokota bikota kota pa banganga ngana bi fille moko boye azana Bruxelles abetranga le sura bi papa makambo lo baka pena yo na papi gen en tout cas ngamo na viva yango na moni mwana mobali moko boye muta théâtre kaka muta théâtre kaka na ebi komo pa lo boya ko lo bakombo muta théâtre na kisasa yake ni vacances na kisasa muta théâtre na tongo midi pokwa aka obetela et papa na ofana pas ser na ako mtiko abime muto nazo comprendre ete ndenge nini muto yo ngana lingi na ngai ete mazo ya kaka jour moko boye ndeka ya bumbo no na se pesa to vana ndeka bana ko loba boba nini akoshi likasa a na lolemo lui podikase o nini nango batala katala lolemo boy na boy muto na kimati lelo eza pambate ozo comprendre eza pambate mais avant pesa la pambate bino bana basi oboza na poto ebele base bele ngana na tino tanga ba kombo na te yo mdo tanga ba kombo ngo ndoko ba oui ou non
ozo comprendre donc bato wana nyonso zinako de makulusu topesi yo mbote ebele zinako de makulusu makamboma Jerry Mboma na Canada na pesa na lela o mabe ndeka papi na loba kombo na mboka na Québec na Toronto na Toronto boto mona na karte na Québec wala na zawa na kala mingi donc comprendre donc sikoyo na ndenge mo tozo loba boye papi gen likase ko na monoko nini wana kisiti ngai na yebi baka ebele na pesi kutu petite sœur na Mimi Mantous na pesi ombote Mimi Mantous ta do ba boye mo pa yebi pourquoi na comprendre na pesi ba te bele mbote na pesi Pinez Kinsekwa na pesi ombote Kinsekwa yebi pourquoi na lobiango biso to etanga ba komba ba te mais otanga na proverbe c'est lui qui s'est piqué connaît l'affaire tu sens ça bazo souffrir comprendre bazo souffrir bamsu baboti bamsu somo tamsu tatala mama se bakufa ozo comprendre bazawana boy bazo bona ka nonde to zaboye to ana ndeko na poto tamsu ko sa mais okosa de foro ben sa tamande ko na te ozo ben sa mobali ngome ta ba mi bana ngome bazo ben sa bango bavanda na bango te mobali ko yaka basali 3 mois 4 mois 5 mois comprendre ne yo vieux po omoni papi gen mi bale bele o bana mibale ngoto lo bana mibale bon oyo pe ba yala bango ta msusu bana bango bata kombote be bana bango bata ya misala ya publicité msusu to yebi bango te mais to zo inviter bino ba mama o ba chaka bino na kisi si tu ko ba tse bino na kisi po bengisa mibale baya to zo inviter bino awa na to lobela vie boya na to lobela vie il faut aussi ça makambo yo donc vie ya bato faut songa normal faut qu'on appelle que yo moi c'est ba commune mobile commune aux lettres ta commune aux lettres boké na parent na ba famille na bino bazio na valeur parce que valeur à moi c'est ezali libala donc yo moi c'est na ndé mukile sa moko ko bala mobalité impossible mobile mutu ne fa bala yo si mais ouais biso combien ba ko mobala mibali donc mona ko mona fille à ça na 40 ans ba sente pas muta 30 ans yebsala ese bona libala wana bofandi wana ese ça pena ya nzambe bien ya libela bo umela te parce que ona musu azona posa ya nzoto posa ya kolinga posa ya jeunesse na no siliete yo leki da ba âge plus becto leki da ba jeunesse wana posa la kango déjà mais yo si mobali wana jela yo si mobali wana o ya jeune OK no question monsieur Ezali ozo bengisa na poto ozo bengisa est-ce que pour yo boulot mobali pour yo monye na TV yo boulot mobali pour monye mobali na TV mais est-ce que yo mobali wana azaguna yo mwasi mobali azaguna yo po yo mtoboniye est-ce que mobali wana yo mwasi obengisa est-ce que yo zaguna yoka ezala mamba goûter et là ngai ngana artiste musicien malgré tout je suis un artiste engagé comprendre ngaza engagé na décortiquer makambo comprendre na terminer mama mboka na bundela peuple na ngai ozomba opene na bodini mania na zobundela basi na bundela basi en tout cas na bundela basi mais na bundela basi va comme déjà conscient ba bazana no inconscient bokende ko mekango botala tanga ninga no ba bengisa na ndenge suki laka comme ça tant comme na chaise roulante bio comme na ba beki bio beli malade comme na ba dépression mentale ya ko luka ba problème ya ko finga ka batu ya na mutasane le to parce que ça to ko finga batu to ko finga batu avec raison ozo pas mais si ko yo ko mo finga batu ko luka ba problème ko finga ka batu boke nanu ko luka o banana no ba bazana no inconscient o baza conscient tant pis o baza inconsciente boke ndeko mekande baninga basali boko suka kaka boyine tozoloba ozo pas ponga neti nga par exemple nga mwasi nga Sarah Martinet nga mwasi nga Sarah Martinet na bali na mbongo o comprendre nga mutu na bimi na famille na pese na honorer na famille na yi pas de cotisation muta o asa cotisation pour nga Alex Amsat bo yebisanga siko na yo mwasi obengisa mubali na ke sasa ya na poto et puis mubala kimio ko se comparer na mwasi neti Sarah Martinet ou bien na mwasi de ko mama Erga na ndeni est-ce na rapport moi même pas na rapport parce que rapport ma ping de négoza wana FCC cash rapport ma ping ni yo donc je me dis yo donc so kutana mwana moi ça faut bien ngepena na ndenga ya valeur mokili okutana na Erga okutana na Sarah Martin faut bien ngepena ya Sarah par le gueule makanisa ki moto
sarate mutu bien erga te mutu akendeki non nga na obana papi gen bien nga na obana Célésino ozo comprendre ye babalaki ye ozo comprendre bakai eze belé mususu bazwaki na kisi mususu pe ye moko alingaki nde yo oloba eske yo mobala ngo tomona na TV ezala ma succès moi succès na bato maboke surtout bino bato maboke tokota nona na kata mozindo na eza la plupart eza bato maboke bato maboke o bato théâtre de chez nous bato bazwezwe bazwezwe na to ba na poto mona bazwezwe na to o bazwezwe ba tambula basi baya poto ngobendeli basi bazwezwe wana bele bazo misu ba pesa ba mvandulu ba comme na ba homosexuel ba beti ba mvandulu o tala ba réseaux sociaux ngala ala nous pas réseaux sociaux la plupart musu ba yaka ba pesa ba nzoto po soto tali ya pe normalité au moins ba musu ba ya mo poto oh bah y a bon poto c'est lui qui s'est piqué connaît l'affaire so zong sika réponse c'est-à-dire yo ezayo voilà mais kana bimaka bana zong sa réponse yo ezayo muto yo na bandeng wana c'est ça pour biso ngana yaka poto ba muso ngulu Marie Paul te ngulu aza muto aza musicien te ngulu aza musicien ngulu aza muto yoka ngulu aza musicien aza muto aza musicien te ba transformer na ki musicien pour patron ya groupe ali ambongo très bien parlé donc ngata ko fi ngulu donc ma finga na yo za ngo na valeur te pesa na kilo te peser te ya mai faut so ma finga ne tianga ya lo ma semulo ma semulo ya obina awa na finga mi dato fi nga yo nyama ta mandefu boboto na mwasi na zwezwe na ota kombo na te ngaza mutali boso na boto na mwasi na zwezwe bazozo bakoti tu baboto batebele babat suka na ngo pe sikoyo est-ce que bafanda na mibala ngo pe na poto mais tous les joueurs baye awa tu on va jouer wana batakenga ba jete longo badanga banani on va comme na otanga à part ka ba vie mangobo peut faut respecter bango vie mangobo vie na ngai mangobo aya pena na force na ye moko ozon point en tant que artiste les lois fanda na ye na to ko te vie mangobo yo ko vie mangobo na likamo à part ba vie na ngane te ba siatula mon vieux siatulu ya jano na peso mbote place ça surtout landi su nani to ko lo ba susu wana à part siatula nani susu nani wa kombote baza mo te bon ate ba nani Jani Fay boto pe nani ya kité mais to tcha gaga bon Franco na tché gaga parce que nga bat na respecter moi muke bangwana pe na bi petit na ngai mo ba benga 2 minutes a petit na nga âge ata boudé na so petit na nga petit wana pe na mona ya na effort personnel moi je suis témoin petit wana 2 minutes un vrai garçon aya pana ba tika do muso to na ebine ba yela te tous les joueurs wana banini o bazawana to dike ba bengisa bana ba basi ba simba ba kisi pour na bazo ba espoir ba so ba so ba zoba ba bengisa bango tous les joueurs wana le wana zo lo banaza censé et puis je suis conscient de ce que je te parle et je m'assume. Vous comprenez? Ça n'engage que moi je suis en train de vous parler na mona mutu moya zo ça répond na ozangela yo aux admire que Nestlé quelle mère aux même penda vous comprenez dans l'année mo bien ngai na za muta vérité na communauté vérifié et c'est la té donc vous comprenez donc basi wana e belepe balanda neti au na Congo basa ba congolais ba zoba tala sikoyo la na lobité tout exception zali na fingi basa ba congolais te ba zoba tout monde na baso ba ko loba na ba réseaux sociaux azo pesa message mo ya français ya mboka na français message mo tout monde appelle que il y a des créativité na mutu na ya na créativité et puis ça bien formé vous comprenez basa mayele bazali bien cultivé plutôt et puis basa musuba basa basala mangana bozoba wana mais tant que pesa conseil tout le monde basa musuba bazana balolenge belé mais so tali moi minoritaire ya basa mususu oyo ya bazoba bazobengisa bazwezo na poto ba comédien o ba bengisa ba comédien na poto misupe bazobengisa okoyeba te basi musu bana kisasa kuna ya ba comédienne ba komeli ba lesbienne kuna ponga ba okena ngepa ite na oloba ba komba na bino na oloba ngo comprendre et puis muzwezo ya kofungula manga na ya kofungula mfuni na ya koloba awa zwezo tu vas mal choisir l'adversaire tu vas mal choisir je te dis. C'est vrai, je vais vous dévoiler d'une façon d'une autre. On va te décortiquer. Je vais vous décortiquer à fond. Et je vais vous poncer
na démorcelé bino et puis na épaté bino ni pâte à farine ya boulangerie tola ouais boulangerie tola lo bango ba yebisa bango on s'en parle donc sikoyo papi gang ba jouer journée ba ya bango tout bino ba sa poto bozwa mayele bozomona ma bozoleka bozomona ngana on passe exemple ya Zozo na José de Londres Zozo bon Zozo à terme moto o asala wa théâtre na lingala to benga bango ba Zozo ba Zozo po to na mona batakinga j'étais longo to mona badanga ba caporal murumba bana voilà mais surtout to ça exception ba vient sur ba papa Kouedi ta la théâtre ba sali ba papa Kouedi ba nani ba papa et ballet mondial ba vient sur ba papa Inga Shaba ta Shaba tia kufi yo moni Shaba la busoba asali théâtre moko ningisa mukini pa tika l'histoire Moscovitch bino sali yango bino ba jouer je sali yango o ka jouer moko boye neti jouer exemple jouer moi na Belgique boye wa sali wa mudakisi wana o moni longitude wa comme na poto ne rabbi ne change pas nde ba no finga c'est le na kala rabbi ne change pas mais c'est le wa change na écoute c'est le comme ba so moni c'est le Poutine patron Boga Poutine n'a pas son mot de passe aux gens je te félicite je te soutiens je te soutiens toujours aux hommes pas je te soutiens chaque fois à chaque fois je suis avec toi ozo comprendre c'est là on point na ba sibuka na mona ba zoba pende ba zoba mzobona zoba mo tata makapakula ambi ba ngo nyata bana na ba anniversaire mais hier ba toujours non pas na lo na ko mamutu te mais so bo yepe na bana bana ko poata na poata bino mabe yezo tanga akosi tanga simba kisi na ye azwa mwasi oyo alingaka azwa wana et puis mwasi yango sikoyo azalaka mpa na barelation nanga mwasi yango sikoyo baaloba keyono zozo azokende pa bato ngapi nazwa mwasi ya selezino te zozo faut comprendre malamu zozo nayebisa ye te yozwi mwasi na nga te yozwi ex femme oyo azalaki femme na nga tobotani bana parce que copine na femme ya différent comprendre ngai femme wana pe azana badwa na ye na ko finga ete après nga azana choix na ya ko choisir ono sto lingi nga na relation esila ça y est basala ekisi batile likasa na muno nga itali nga te nga na Sarah Martinet na nga lelo après avant Sarah Martinet pe na leki na ba femme mususu donc yezo wana fatala pe banani bazalaki après ngai ponga yalko papa kulutu na bango ozo bana après ngane papa na bango donc so zozo tam susu zozo yaki poto tam susu il y avait mes contributions là dedans même si na contribué financièrement mais derrière bana na ngai yebi ke tam susu femme wana ex femme bana ko zota so mbonga location bombaka nde ba koma ba système wana pona babenga yo oya et puis na yebi na ngate vraiment ya solo so yem da bengisa yo mais selon ma vie selon ma conversation selon la vérité selon tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé avant que tu viennes la femme en question elle disait que c'est elle qui t'a fait venir en Europe. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire par là donc voilà, mais pourquoi tu rigoles mon frère? Tu rigoles pas, c'est la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Voilà, les oiseaux, il est venu ici, donc les oiseaux, il s'est prêtant aujourd'hui, et j'ai remarqué les oiseaux, tout ce que moi, je revendique par rapport aux autres individus, aux autres anti-valets, les oiseaux, ils viennent rentrer là-dedans, pour me faire, voilà... Pour te faire la guerre. Mais non, il ne va pas me faire la guerre avec moi, je vais le frapper à mort. Sauf que moi, je ne suis pas violent, mais bon, voilà. Si ça me demande au moment opportun, je vais le faire, ce que je vais faire. C'est ce que je veux dire. Donc, si je veux des lois. Un exemple, on est entre guillemets. Je ne vous attaque pas. C'est un exemple qui a été donné. Il fallait les donner pour que les gens puissent comprendre quelque chose par là. Tu vois? Toi, je parle bien, très bien français, puis couramment. Voilà. Voilà, moi je rigole. Il y a des artistes connards qui n'arrivent même pas à parler français comme ça. Putain. Putain. Laisse tomber, mon frère. Laisse tomber, tonton. Ah là là. Mais pourquoi tu rigoles, mon frère? Tu rigoles pas. Ah mais non, moi.
C'est moi je t'ai ramené de haut. Putain. Mais putain, mon frère, j'habite en Europe. Ça va pas, non? Ça va pas, non? Toi, c'est raté pour toi, c'est raté pour c'est Gabino. Putain, tu n'as pas mettre en bas de poto. Bon, souki, hein? Bon, voilà, Papi Gen, moi, je suis en Tembe, je suis en bas de poto. Et puis, toi, prochaine fois, il y a un joueur jeté. Attends, moi, c'est moi quelconque. Je suis un joueur. Tu as la bonne qui m'a rabango. Qui sont comme un qui m'a pas. Je na kini. Non, ça la théâtre, ça théâtre, pour na ça théâtre, pour na ah. Parce que quand on a na talaka, na comparaka. Film, acteur, vous n'êtes pas des acteurs, vous n'êtes pas des acteurs. Arrêtez de vous dire que vous êtes des acteurs, vous êtes des joueurs. Bon, ça va jouer. Parce que nous avons soit des pièces de théâtre, nous avons un sketch, nous avons une pièce de théâtre, un sketch. On a des églises, on a Sainte-Thérèse, on comprend, on a des écoles, on a joué au théâtre, on a qui, on a des classes, on a des CPD. On a bien avant. Mais si quand je compare les pièces de théâtre et les sketchs que les joueurs congolais font, et puis tant on a un film, il y a des acteurs. Vous comprenez bien? Donc il y aura bien, tant que la pièce de théâtre, sketch, il y a des congolais, et puis au comparé, on a différemment, on a des films. Oyo ya ba Nigeria o ba acteur Nigeria ba zo sala oyo moko so na zo ba malukuta ba ndeko bo tala maso na lobi na ya lukuta na yebite mususu pe go za tam sunga na tala te ngala tala ngo 2 minutes 3 minutes na bitala ba ventirio tant ba zo bandaka pièce de théâtre na bango na ba sketch wana papi vient nga Papi Gen alors Irlande na Paris obi na kene na ba mususu wala konda nzoto ba bomba pa ba tela ke poison so vide loin. C'est un aventurier, c'est un comédien, c'est que ça va mais c'est un vrai, c'est un aventurier solo. N'enga ça la aventure na yewana. Au moins on a pas ça le sketch moko et ça éducatif. Avant de so ba bien so ba gang. Gang mon avant de boy. Azo lo maman moko bo no 200 maman mo azo ba 250 euros bon na peso sima. On sent pas. Hier soir, on est là, maman a une forme. Natala, c'est quoi c'est éducatif. Mais t'as là, c'est quoi ma pièce à théâtre, pièce de théâtre, sketch, il y a 250 euros, bon, on a payé au ciment. Bana, on a 16 ans, on comprend. Bana, adolescent. Batala, on a été, comprendre. Il y a se défendre na violence. Nakana boye kusabana ba se défendra na violence te ba se défendra na verbalement au fingi nda fingi au fingai yanga na pesa kuruana comprendre donc nazo me mabana na violence te comprendre moi na pas c'est moi na ko finga au place batute malgré yo ko papa to se resino na TV mais ko finga pas batute so ngo finga muto bengi ependa ya mamana comprendre muta comprendre yama avant de calme mais ce qu'on compare na ba oyo ba jouer sur bazo sala moi c'est moi lati li puta na tolo ta la forme na kini o mutu wala sur vidéo na sala wala mingi ba sala ga mama ya porno sexuellement makamga ya impudicité ba pièce de théâtre na bangwana vous en parlez ay bango tiko ba zo ba o ba bengisa ba jouer zo attends zo tala succès wana succès wana succès bazo bebisela bino bana et puis bazo zongo ke ya baza ba pédophile mundo simba kiss bo comme pédophile te poane ah yo za na bana na ona ndako bengisi zoezo zo mona pe mona nazo kola ngebu mai yo za te zo sana toto na mona te bi musicien mo za awa exemple mo za yo moko meko fungula mbanga na yo mo yebo senga da ba pardon ono ya ko lobate bo na bo et puis to kana no fofuta nga 50 euros pour na lobate okati sa bande de ko futa o 2 mois futi ngate 2 mois futi nga 50 euros ngate keba na oya na zo biso à travers to lobe la vie Papi Gen ye akenda penda moi si na ye abengisa na poto
akoma pe azaka bien baboti pe bana mibale na mwasi yango yekutaki na problème te mais mwasi na ye abota mwana moko boye aneti mwa zenguluta tofingi bana te parce que on ne sait jamais ngana kofinga bana te parce que biso to batata moboti ozo comprendre mwana yesko on azoloba na lobi kombo te tu te sens celui qui se sent piqué connaît l'affaire oyebi na loba na autant l'émission na yebi que so monde ka autant l'émission na batu so monde ka to komi place to komi so monde ka mutu mwa zakino ya misa telemi akimi ezaye donc moi ça bota moi na mon papa mosusu papa ngopé na pesi mbote place aux frères na tsanjina na loba kombo na été pour le ça mais na otinda ka yo bo ça émission na papa on makambo ça na communauté na biso on dit matin mais yé moi na za zengoluta il fallait soutenir moi na wana ya koma ucha mwana wana misapi akoma kobima na mwana na pas na zengoluta ozo comprendre nini salami moko mususu diana mwana wana utaki soki classe aba ekukutake akuti na papa o ala bazala na mama likola mwana wana zengoluta mwana bina mwana zengoluta ozo mo bino kwa bongo pasi na motema très méchant ali mobino basengo bozo yokate bozo na papa na mwana boye bona papa mo ko luka ba problème ko benga papa na mwana mbila na ko benga mbila boye na boye to ba ko tika yona o ko mo lela le komi zengolo komi pinaise o komi kinsekwa mon frère bomeng sa bango kaka bomeng sa kaka combien de cas to monde bakani combien de cas to monde na communauté na biso awa combien de cas to monde que moi beau père ba kuta bana na moi sina bana na e o komo bima na bana na e o za mo ndeni tala obiko papi gen ngai ngapo makamba boye ko komela ngate pe komela ngati ponga ba so tabe na bana mibale na bana basi bana mike oka ya mukolo aza dernier mayele wazo bala sa mwana bomona comprendre mwana nga obala eza nango continuer eza on a parlé na nous quand même obi mama onde ke na toke non malé ba bala pe mobala bien beau fils nanga c'est un bon garçon bon garçon et asa so moni na se pena pena mwana nga bali mobali on comprendre mais sikoyo bongo bino bona babana basi bazokola mais beaucoup yokote vous en avez batata na bana bino batata na biso bakina ba conflit na ba mama pe moko yeba te tozokola to koli pe biso ba comportement na ba éducation na papi gen to na ngoti lelo mais siko so to lande siko papi gen to so wana na mama zozo wana yo zo ko le la zozo est-ce que le ba ngo papi gen est-ce que yo moni ke zozo za guna yo est-ce que gu ye zozo guna yo za guna ye voilà Waguna ete yanto songi siko pa zozo na biso José de Londres José de Londres ndo sana wasiko so na mboka ni babengisa ki wana José e afoti na ete José balelaki pa bon ngana ba komba bato ba na iba bien te na pona ngana se focaliser trop na mboka mais so na yé pa na makambo parce que ça fait partie aussi ya ba communauté ya communauté na biso ça fait partie aussi éducation mboka na biso papi gen ozo comprendre parce que makambo to mona ngo pa na biso ba congolais mais so to na ba camarades ba maliens ba camarades ba maliens ba sénégalais ba mauritaniens ba nani ba marocains to ba camarades de belé mais ba comme oko yoka jamais histoire boy on va pas ma congolais na poto communauté congolais de pourri penis on se comprend c'est que José de Londres na no fingote après bino wala so na bengo José ya bino bata théâtre boza ba José donc on va aventurier ba José boza la comédie donc bona loko moko te donc musa na bino kaka boza na no film te pour musa o film na ko be film wapi no zo na ba film Basa ba film ya ba Nigérien ba Ghanéen ba nan baza ba acteur bino boza ba joueur boza ba pièce de théâtre na ba sketch to kana ndé ka to abo to saka net vient la biso siatula vient siatula ndem na berge showman way pour yeso a téléma on pas connaître net ba pas connaître ba on a calison vient la biso pour que son âme repose en paix grand frère na maître pas il vient Jacques Mangwaou vient wana na lingaka et danger
yende mutu asekisa bato pe danger na vie na so ngadi ade ya jiklo na pesi no mbote yo za no zozote yo za ngadi ade vie mangwa upa zaki nani mangwa undengi wana mettre pai bato basali babiloko pena yango na me oyo alele ba théâtre na ba komi ya ba succès ya ba kosimba bakisi ya kokoma ba PD ya kokoma ba nini boza ba bionde wan bino tunde wala bazuba nga tangi ba komba bato nga na mona ba sala musala mo bien na tangi bango so yebi batangi kombo na yo ngo sala intervention pa na ndenge yo se les so alobi nini papa okuta napenda tout ça c'est les donc ya to sengi na basi oyo voilà bazobengisa bazoze na poto bozwa mayele voilà omoni José de Londres nenga suki et puis bino bazozo bona ki na poto pardon na kisasa loko na boyete na bosim bakisite ya basio bazonga babengisa bino zozo mo na poto na kini abotisa mwana vie na biso na temps kombo na yote mwana vie na biso moi c'est toi akufa kiboy na ko ekuto mawa ngai na beta anniversaire a mwana ya zozo wana zozo ngoti le waza na basili na kisasa mais petit wana mwana muke akenda kisasa bozozo zui yale akama tintiki tanga tintiki mayitika bale mangitu ki beta to mangitu ke bota beta mwana na tikto akora le akora na poto zozo ya sa ya ayate petit wana za mayeli taka bengza zozo wana te abeng sa zozo te zozo komati na batirika bite saka makaso ya bapecha bonde ba bapecha obetra makati mabeka ndepanda ndake na panza makona kisasa po mwasi pe na wa vale webisoko papi gen to na ba serre na so banda uta mikili amuno pe na kini boga ola ta pe bien popso na kini pe to na defa bilamba ezo bilamba o yangate mais serre na so na mikila tin na so pe bilamba mais tellement ko to na gu lamba lelo to mona ba saper ba bime bele papi gen même chose de ba saper yo yebi tina ba TV ba nini ba mcho ba kona ba saper ba diambizi ba kondolomendo ba diambizi bo samba ba wula bazanga bo sala po eza époque na bino ba zuba ba bilamba na ba ngwanzo e bini ba chine ba tiriki comprendre biso no beta ba bilamba poto mo ba no Rolando aye viena nga michuri na pesi viena nga michuri mbote mo na no Rolando aye o mo na ozongo bwana mona no Rolando apesa bino baba samba ba yoji ambwa pina mbwa zo ganga ozongo baba viena so ba Yves Makamu na pesi Yves Makamu tel la promesse na kin papi gen pa pesi mbote so aye kin fo ya maraye kuna donc ba viena biso ba Jansi Kindudi ba viena so ba zo bele ba neti mamba sananga da jongwai la comprendre ba certaine matro ba tanjili ba parampolo ba vie bata na pesi no mbote ba abe na pesi ba Gizilem passe mbote ba wali na pesi ba ngwa mbote donc ba certaine ma bele ba tura ba Arsène de Fouidi ba Gente Maria comprendre ba Jonathan ba zo ba kisasa osoko ba de William Mbwila de viena so mo za amkuse bo ana la comprendre ça dans zo apena so peso ensemble mo zo mo na pe zo vivre ozo comprendre série wana tato beta ba forme ba tumsu ba si ba zo ya mais ba si yango jamais na beta série ba ser na so ba wivin bunga ba zo ya ba ser ba sa mo bele ba ndako ya bon na tanga comme ser wivin parce que na no fréquenter trop ye na ba ozo mo na pena na yo moko po banda pena o banda pas ser bando chelite o banda ngonde ngonde docteur wana ba parisienne oya kala wana ba kina poto wa bazo kitana kisasa wana mais ya moko mo peta psia bandumba bale na bonga na ebité mais ozo mona pena que ser no ta zo kitana quartier ba ne ba ser na biso grande ser na nga Régine nani Lucilo moi ça via pe ozo moi ça bofa pe tazo kitabo na kisasa mona valet o manande nini bo mwana quartier mwana ko tshel o manande valet robona parisien zo na jike na zo na valeur ba vie José Wanduka ba zo na valeur o manande nini makamone bandika ata bato ba zo kisi nzale ko na mboka so comprendre donc ba basi oyo donc tout le monde ba net ba vie national ba José Wanduka ba ser on attend ser Régine ba ser nani ba ser Florence ba ser Belé comprendre ba ser wana ba ser Régine ba ser Florence ba ser on attend nani Wivin vous comprendre ba zo na ba kisasa on ngala no côtoyer na moi pe ser na ngamo ser Chantal aye kini o banande ni o bana hôtel toy mais lelo ba fille lelo pinda nzambe o kana kisasa bo kaleso kolongola kaleso pa batama sola mapeka ya ndenge wana ya kisasa wana pamba soto bi sola mapeka na ndeni so obi batoa ya kisasa yo ko tatoa na semandako wana poto est-ce que somba na wisagi wisagi wiso za bino yebna ge o sirisi banjini be o musaka sumbaka
Oui, Moussaka yo sumbala ba wese mo raboy. Na wesa gi. Moi bandindi pe. Allo Moussaka so na bandindi na kata toilette. Ah, petit ndindi. Comprends? Te na yebi se poto wa ndenge mote. Mais ngapa na kenda na cuvette. Papi de na cuvette abet na oko ke pena revi. Bio ko ke ne pena portable. Oyo tanga pe code de la route. Oyo tanga pe conduite ne ko kumbaka. Comprendre? Calmement, tu t'en aussi en Sumba. Tu es donc, tu as un côté. Mais ma fille, dit ça. Et puis, on l'a pas ni bien. Nous sommes bien, mais toi, on a joué sur ça. Il y a un comportement qu'on a ni bien na poto. Parce que on a ni bien, ma manique, on fille ou ti poto, auquel on a calçon la ça, au comme na ça le, au jour là on a tout seulement péka, aïe beaucoup de crème épilatoire té. Hein? Alors on a modi, moi tikali mon kebe ça le là, mon tabakate sur yara, il faut pas dégrader bien ma boulou. Vous comprenez papi gen. Ba vandi boye, allez, on ne peut calçon et puis ma fille en a poto pena bo excuser ngai. La minorité majorité minorité ba fille poto ko na ko mibali na kisasa boya na bango awa musubala la bino kuna bo bébé sipe libana no so ta ba kalso la bango be mo pe gata ya omoni ba fille pe ya kisasa ba ko mo zo pe audace ya ko finga rabino po ba kalso la mneza bien te bo la suda batu oyo ba zo pamsani bien te ba sumba na wese ya gi comprendre toi si ça ba sumba na wese ya gi mais oui mon frère conséquentaire moto sisi pesa mawa mingi bo changer mobile ba mi bali baza ngana on préféré na lingili mwasi awa na bali ni mwasi awa so simbi na ngote en tout cas et sangelo ote to kabwani chacun fait sa vie comprendre et simbi na ngote chacun fait sa vie mais yo ata mibali musubu ya bazoba baza abengisi mwasi na bazoba bon na monto tangotoka ngana entre parenthèses to yala mibali oh bana bazoba ebele baza alele mwasa théâtre ne mwasa théâtre akimi yote akimi yote parce que na série na yo babandaki voilà bana série na yo tamso batanga nchiki moko yo zale elo influencer na poto na yo kaka yo zaki na yo batu mususu na 63 ans bien 64 ans bien 5 ans ba maman ba 65 ba 64 ba la ba une expérience à vie okoko zo ete bo va na bino bozo ba âge moko mais yo lingo sa fille mo ya 20 ans 25 ans boule se ko tobo na mona vient nga moko vient nga na moni vient nga mo ba tamu na fille a présenter au moni mère boni ko yo ngo présenter mère ngo mère wa c'est sino amina nga mo yimda bengisi na poto na be ya solo o mo ba bongo hein no mo changer nanu pona bana baso bazo bengisa tala to na garçon ba garçon ba courager ba sala ba échafaudage ba prospectus ba garçon ba sala ba électricité ya bien ça pe zo mona na courager bima na 5 heures azonga so musu pa bima na butu ata pe na ba diplôme nzamba sunga ba pesa mokanda ozo comprendre ba garçon bien ba jeune pe ba koto ba ça bien au grand fan da pe moni pe na jeune pe na ba négliger ba les wesh. Il faut pas négliger les mecs d'ici. Les mecs d'ici, il y a des mecs d'ici, donc responsables, pères responsables. Les mecs d'ici sont des responsables. Ils ont bang pour la française, les mecs d'ici, nous les mecs d'ici, on sait respecter les femmes, mais on ne respecte pas les femmes qui ne se respectent pas. Donc moi, je suis venu aujourd'hui avec Papi Gen pour vous parler de ça, pour vous dénoncer, surtout vous les jouets. Et puis, Bisso théâtre, on a photo banda, opération boycotter les théâtres. On va commencer à boycotter toutes ces pièces de théâtre. On va filmer, on va bactère. Et c'est bien on va bactère. Bien on va jouer. On va comédien. Ok. Voilà. Et l'autre, viens Seattle. Viens Seattle, la personne de place aux Ali. Un peu grand prêtre vient Seattle là. Grand prêtre n'a pas si on vient Mangobo place aux Ali. Et puis n'a pas si monte de sur ma casse na Gianni Franco. Tala baba sketch ba osala micro na ba Kinal Maleko. Kinal Maleko n'a pas si on monte. Oyebi pourquoi na yo lo makambo. Bato na lobeli boyebi bango. Comprendre? 2 minutes n'a pas si on monte. Vous comprenez? Mais bazoba bosanga na mingi na bazoba na ba uta bakinte. Bazoba na ba pesa do bakanda. Vous comprenez? Mais bazoba na un jour
on attend une combo na été yeba que ngana linga yote et puis au sala bien dans la communauté et puis ça jouer il y a poto ba benzo pas moi si José de Londres na yok le moi mawa pour José de Londres thème de alors que moi si wana abengise na poto yeba bengisa ki aye et simbi na ngote azui ko na ye mais José de Londres courage voilà courage au joie kaka magoza jouer voilà il na ndeka kisi dona apera na mamba loba mingi te mais c'est Borel na peso moto place aux juste diboko yoka émission oyo awa bino bana ki sata bo finga ka biso batoloba bozo finga bino so bangolwa so bagolwa o ba kanga ki bino na pleine place mo bozo loba ke bo kanela ngai bo kanela ngate ngande na kanela bino. Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que moi j'ai pas de gens? Sauf que moi je n'ai pas donné les gens qui me soutiennent. C'est les Inois. Na famille, ils sont là pour me soutenir. Pour décortiquer ma cambo. Mais ils ne sont pas là pour beaucoup mo bitumba bobo kala batu bo biso mto tala bo zwa fimwa mvulu si place bo zana bo yebi mutu pa sala ngelo ko zate parce que ton hana batu o bino bo yebiti voilà et là en tout cas na pesi nani mbote ndeko na ngai parampolo Guy Foulard poni na bossa na ye Guy Foulard na pesi mbote Guy Foulard mon gérant parampolo o yebi kaka na pesi mbote makasi petit na nga roi de na pesi mbote place ozali bino bato botonga ngai tata na mama mubimba bo vandi na ndako na bino bozotonga nga bokosela bino bo bata nzambe bata satana oza premier avertissement na tangi komba mulité mais celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Voilà. Merci beaucoup. Ingeta, mais papa, na bossa na suksa mais. Ah oui. Quand on lobi Ingeta, tu peux savoir un message, en tout cas message très important. Vas-y. Mesdames et messieurs, sérieusement je vous parle et je vous supplie, je suis en train de vous supplier. Le 20 mai, mesdames et messieurs, Congolais et Congolaises, les mecs d'ici, tous les jeunes que vous connaissez, c'est les Inos, je vous invite. S'il vous plaît, Boya et Belé, venez nombreux. Boya et Belé le 20 mai, ils allaient bande konabiso ya Front Populaire. Bataillon Front Populaire, c'est-à-dire biso, ngapena na kati. Batoka bazoro, ba Ipo Waiza, ba Francis Mukonja ba Congo, ba Stemai, ba Vieux Sarcel, ba Pichen, ba Nani, bato bazé Belé. Donc na kati bataillon Front Populaire en connivence avec les panafricains. Donc nous invitons tout le monde, le peuple congolais et le peuple de l'Afrique, Cameroun surtout, pour faire barrage et pour chasser les individus comme des Chilombo. Dégage et Paul Biya dégage. Le lieu, ça sera, c'est le 20 mai. Le 20 mai, le 20 mai, Boya et Belé, Bobima Pena na Babalaba na Ebele, Tokozalabon na métro Château Rouge, direction Champs-Élysées. Je vous invite au nom des Fonds populaires Ingeta, les Fonds populaires restera, Fonds populaires, les panafricains restera. Nous allons nous battre pour l'Afrique. Donc voilà, on vous invite le 20 mai, il faut venir nombreux, okay. À partir de 13h, voilà, 12h, on est là. Merci. Allez, merci de nous avoir suivis. Ingeta. Merci. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine na Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama andi nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe potovanda seko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh Germain Mambuya nani alula yote oh na kitoko na yo nasengaki na nzambe potovanda seko nabondelaki makasi ase ya mama Ambro Jenny Dikengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Noela Kunga de Bundes
Didier Mouzinga de Francfort, Alexis Mouzé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengeton, Karine Yengaboule, Moana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, et Doziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Nzambe makambo maleki epa yakenda ngai awa mawa na motema Nzambe mokili ya Nzambe makambo maleki Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazmambo. Ngambo nini ngana mema moto nini ngana boma Kiaro Marike yo astre moto nini ngana boma ngambo nini ngana mema Kiaro Marike Yoka papa kolera Diana Saïdjens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lalite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Sum Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapilo lenyo komyo memela ngai DJ Kisalou Son Chideric Tamba 4 saisons Kangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nanga ezose nye Manda Mandalala Pesa na losambo Lipasa nanga kade Mama Nina na Deborah Yana sumbu na zobanga nanga deception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Molingongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Tidana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Deception Soki moye ezali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide
Verso, Mwana Liège, Papi Mundele, Fibre Menga, Ami de longue date, Keja, les grands déclarants, Gabi Tem, Mama Lumba, Julien Niatier. Merci Zedek. Maman jolie, Madame aimée. Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki. Nilopelanga ya talo ngana elingaka yo. Obwaki wapie. Jana bolingo nanga obwaki wapie. Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie. Ulrich Tondo Yakatobi na rumba